o biloko nini o yelenga o pas maman o eza yanga mo no chona ndako na ngai o kuneza ba kiti na ngamo je moneza déjà o eza bila mikimi kabi alors moi ne sais pas na ndako mobimako to komi contrôler ngai kutu pona ngai na la besoin benga ba intercesseur ba tika na bango na ndako bongo ngana bino to luka place au foot la ngai so le pan oyo te ozo kufa yo zelo o monde ngimba la moko singa ba ça va to ko tiki le temps dans cette condition yimo ozwa bébé bomai yimo ozwa bébé bomai oh là je bébé mbeli ona bomai mama na ngabi wana ndo Sangai abangwa ni pete boa wangana kambe ya luna sagia luna sagia luna sagia luna sagia bana kitoko kumana kontima ababo babako la kema futa na musakolima lelo ya yoboni bateli luna sagia ipamboli ya bona na pateme Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, aussi de les Nazaréens, on est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse maman Tiffany Mokwa, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants. Vous savez, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Croyez-moi que nous réalisons cette émission à minuit. Donc, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Roi. C'est ainsi, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Comme je disais tantôt, je signale que derrière la caméra, c'est toujours Jiramokwa et Alain Kiakala, mignon bébé. Pour la gloire de Dieu, donnez-nous un cantique. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye, 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 bisayo makambo sali na bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, Livanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Quand frère a péché, il est qui m'a quelque temps, on a le zone. L'église, ils ont la journée à jeudi. Nous donnons comme un frère. Quand on prie, ils ont comme maman, il y a la sœur Mobo. Nous avons les lonkabu, ah, là, il y a la boue, ah, il y a un monté aux amis, ils sont venus,
on mutu bila fandi nela to c'est aux lelani sont en pleine prière abi na on la pour la vie na yo oh la vie na ma la tema mo alembe na ke mpandi prière wana na sili sate lokata poso ba 11h boy la bimi na saluer ancien mukanda le pou na yo zonga na parce que na yo zonga makam oyo comme sérieux na la misu mama côté en notek mama tala singa baby ah ngai misu eko molili toke ntulu kono basali bayana no kotika kimia awo elo basali bandeko bile babi bato bandeko na biso mo boy baliaka banini te allez bayo benga bango tant mo baye babani ko sambeli en tout cas bouton ele kaka bien lobi na ko bonga ki na kuta sola mosakoli asakola pona ngai donc sola comme pas na ye comme d'habitude il faut na aya mana bato ba kili boso bato mso ya mabona sima ngaso na fali skola sima na bakit même so ba fali kuna tanga faire yaka na yo ya wa nouveau ngabi na nouveau abifanda na fanda les problèmes ni no a tant na bandolo bakabwe abi ah frère bandolo baze beli bazawana so na bila mitu na tiklo temps loba nzambe benda on za même malamu te mais le moko na sengi na yo pona yo vi na weza la malamu pona yo vi na yo ke liboso pona yo libota na yo bakangolama ezaka na nzela na yo mais lokola makambo o nzambe ate kati na yo yo comme ko mélanger na banzambe mususu yeba ete place no ana kati na l'église na biso ezate zonga ko to pasteur no Timothée tant ko zonga pas pasteur Timothée batela ko to pasteur Timothée te ba mona na te le moto oh yebi abi non molimo ne so singa na ebisa na biwa fanda na sambela pona yo asambeli pona ngai wana ngai pela na na benga ba frère ba kuna alo famille kuna ote mai ko bra ko to mera boyate ba biku tu batu ba yo take ema ezalaki yo na bande ko mususu na esprit na bino to bo rassemblaki ne boyaki ubekaki ema on suma comme ni ngoboy mais mama tala mama bite et ça elote ozo ngakuna mama la kozonga te mama tala ne balobi ti ne ofana siko bena zongi lisusa liloba mobwe le jour où maman na zobima ayibisanga nini na kotikela bango le fisc de $10 mais $10 wana eza déjà ba masasi na ngai na otika yango tika na beka na sima parce que $10 on pesa ngo offrande du bete na kabela ki ema amelande moaji ngapela biteke na o wana pesa ki ezalaki nde ba masasi déjà abeta ema akufa quand on a dit que on va bonga ah nzambe laisse se souvenir laisse maman toke négasi nzambe malamu toke fait pas ko to komi kuna bambela ba bikola kuna babani ko bikola ngai ko binisa ba dansi babi bango ba yobisa ntu bana tongo ti lemso mo bize olembi ba si sola kuna 12h bolembi na prière si mo sa ko mo yana tali ngai oh mais frère o bo mi setani awe ebele ya nini frère o ya makambo ebele fa osala yo mo pasteur Timothée munanga ah papa yo ebeleni abi na yebi ya mosala nzambe awa place no ezali awa te bimela kati ne tonga o parce que la banoke na noke on boso singa yaka na yo ya sika fukama na fukami azisuko loboko na ye asika protection ya nzambe asika prière moko kino elongola ngai na ndaku kino na koma l'église donc ce qui na longa na ndaku na ngana te mais même si maman ya sani ni aya kufa mais sur le même jour ba nzambe zo la ngai yeba lorsque combat na yo e koma makasi ezama mi lorsque komi distrait tant oyo combat na yo ezana na pete bana okota si le père la prière no homone mais si on a tellement sigo boy ton ki bongo mais bon ça pour problème yate donc kaka et pas pasteur Timothée na balugo lukana balwana zongo so là que ne ka muteme boy na là que ne ka muteme boy na bien na ke pekunate na ila zongi suna ndao ton la zongi mama bizanga be bien lingi kufa ya rachete nyobi mama dela tele makila lobi lobo bane azabi o kito un pourcentage makila ekitel sous mutema bani sini bani ngali suma ah siko le phénomène nini nzambe na ngai wana bandoko tout ezalaki na bango ba prière et comme ça que nous avons découvert tellement que nous place mobo na rien pour tout ça prier ensemble prière et ben ça monte à prière nous se kufa la personne quand na bimi na ko luka petit mo ezali côté na biso bana benga base et le mati fani satana après ça moto ba gloire pour la peut-être bana nzambe balo ba biloko msusu o lelo il faut bien to comprendre OK balo ba kio bible lobby bana lumière ba koleka bana ya bana molili ba koleka bana oyo basana lumière ezali vrai mais ça pas bana nyoso ya nzambe te so tango siko yo na fandi na ba siko raison siko na kinde kuna na kubana ndenge nini na tabi pas téléphone est sonné tant téléphone est sonné na talibu maman intel ozo de télé tali solo na talibu ya benga solo nini allo o zap mais c'est pas petit na mo eli na fa na fandi a osani na tala me na maji abi ça va ni na yo kakati la fandi kaka
na fandi et l'équipe premier jour deuxième jour maman la visite du Saint Esprit na bundi wa boto mu imana d'esprit ma bito beta ka papa bela le à 5 heures ka donc beta pan ba kutka bimba mo sini maman wali biso pe to kati to ke banzela na biso donc si ka ba biso ko sa bilo kwa bongo ma bi ate ngana uzonga papa pasteur Timothée ngana uzonga kaka abengi nga Yesu sabi yo ngana zo lo bopo loba maman benga le benga za pemene oba nsunga ngai mama kam mimi ko mgotemela ngai sima yuzu lo benga boye nani mais là le maman intelligent abi kala omoni matole ke para bino bomona ngai misu OK ngapeza ki misu likolo ya liso nazali 3e œil tant soit le biga bongo maman ko kolemba bina omona yo omoko to za ofani place boyi makala ne ko baki na ba tel vidéo quand place yo fani na omona yo pemene mutas afani pemene za boyi kuna mpana za boyi libamo za libosono wana sema kama no ba kosi limeke kosi eza déjà mambo ya plastique za wana moko wana za mwindo za ka feru mte wana mteza na pemene splendeur te bo mela ngoti oza tumba kuna pochit bo mama na binzambe awa esili na meka soyo kubenga na papa na benga papa esone mto ya mbati esone mto ya mbati to bonde eloko échanger te na ina fana bi na meka makamona mo kendele na mi bomba ko besa le mo ka mabe pa mama to esili na ina fana ndako ti fa mo tala ngai esina mon cher dike monde o comme mystique monde o comme mystique seni obi ya moto zale kuna vrai jeune mais tala ka ninga bae yokuti na sepe makasi nto ko kuma frère sala ngai bien mon ba whisky ko to melaka ils ont sous-souté donc ba no ma frère et pourtant frère na zo bisanga a un message ko nzamba ka memi il faut bisanga mais ngala se awa na bouteille na ngai na biso akute zunga makasi na milai la ngabo sa makambo pe priya la lingi na ngao lisuté tine ofanda lobi na ngoboy na muso yoka elobeli ya kati sikoyo ebandi koloba Maiko obenga mapona boete Maiko obenga magi pono marqué époque Maiko obenga magi pono big sabat Maiko yeboza na mission munene Mati Fani era kola na zui casque o la tira matoi c'est venza modo sala Mati Fani ana ba casque yae na tebela ba casque azo bisanga itala nzambe ba projet azana ngopo na yo tala ba projet la ministère tala ba projet mama lobi abi mena nyoso ipamboli na yo mtasimbi clé la ngoza nani eza pasteur Timothée donc souvent lobi eza pasteur Timothée malamo koto yo ba yo gin baye ba lobi bazui clé ba pesi bango clé koto yo clé musiko za clé ningi na opena bo mwesinga komi tumisate nzambaza na contrôle na yo mama na pena ndako na fanda mama oteka koteka koyazoya kana wakitaba basene za bwale buf mtamisa wa fulful mtamisa wa fulful ba bengi ba sambe na waya bakina centre ma pemela biswana ba pesi mo batonga ba tena ba mai ale muteko se rétablir tant soit la muki nécessaire bisanga bebi yelenga biloko no ala ndako pona eboma ngai o biloko nini o yelenga o mama o za yanga mo no chona ndako na ngai o kuneza ba kiti na ngamo lijo moneza déjà o za bla mikimi kabi alors monde to sabona ndako mubimbako to komi contrôler ngai kutu pona ngai na la besoin benga ba intercesseur ba tika na bona ndako bongo ngana bino to luka place o futi na ngai so pang oyo te ngaba mama sima pete il faut ngata pang o ngazo bono bana ngaboye yele ba kufa yele ngai mama etali ngai te eloko moko pete nena lali ton alali na mona siko ayobimela ngai abimela mati fanda ta mitu munene bo bazali mutu pele aboye na misu ata ba lèvre belé so za parmi l'esprit autour na mona na nte ezaki esprit wana mais so nzoto ya lati eza nzoto ya mama oyo fula o aza ngona maboko eza fula ya mama wana ndi mama bina ça va baby yaka donc to shina za awa ya zabu baby yaka na bina oyate o no zawana il faut zongi selebso téléphone na biso le téléphone na bino o ngazo ya bino na ko mwanani esinga mutu azo téléphone ya mama intel ayaka na ndako ya pasteur Timothée ayaka kuna na ba mission na ye lokola eshuaki yeba téléphone na bino mission moko ekotika ko rater zate entre Rachel na mama na yo bino mi bango mi balé bango kende bongo yo to ba finition no malam to ko tika to ko scam le papa zoloba to ko tika ko sambo ya mission ya bato kaka nino komba ki lokola ye nani neni moko pe biso to ko sambusa yo mais maman na okufa lekino Rachel okufa mwana wa boto okufa moi si vous posez besoin téléphone
Boza biloko na bino boza biloko na bino boyele ngai. Ba balance wana. Boya na moto, to sola na moto to sola, que la personne molimo. O te so pesa place ni, o boya na biloko na déposer, biso to sanini, to ko zo habiter batika bongote. Ou soit boya na tongo kasi. O biso to kiyi. O mo ba bona mutu ka ndenge moko. Na sur téléphone na kiti kwa mesa. Le téléphone la bino yango wa matela ndaboza okanga. Ndaboza te ndako fermer. Abimile na bakati ba claustre na tala ba tebeli. Abimi achana skobo. Est-ce que vous banga na tele no yeba oti. O banga no yeba oti. Aseki. O mo singa ngai moko mukoli kam. Ngai atesco kombone mubimba malgré les noms m'échappent. Prénom nom poste nom prénom. Abi bosani. Abi pourquoi ngala kina ndako Timothée. Na déstabiliser dans Timothée. Yo obi makameze na yele na mboka oyo. Okomo pe likambo kali muno wote. Oni basango to tanga komba basango oba na Jésus. Abi ba kombo tanga ki. Ba kombo intel wana. Yo biteke msuba la bimbali la biso. Le makambo na yebe ngote. Tala bilo ono yango soko bimisango bimisa. Ko banga ya milimo neza kino o banga boye. Rien to seulement boye. Ti mama bilo bila tongo il faut bilo wesa nini ebi. To bimisi bilo ko mama bilo to bimisa e kendi wapi. O te to tient en église mais ba problème yate to kei. To zui groupe, to zui bablo to elenga ba peser ba tensiomètre ba glycomètre tout. Une église à Maranatha to comme Maranatha komi to kitna sac même mon pasteur talinga pour les oignons ko mama bino boye. Au monde zabo il faut ka ozonga en église on a bisakio. Let's ay ngai awa. Na ofani so place ni. Zonga wote Timothée akati okuna biso pe awa na Maranatha ko mama asambela awa. To ko tika wote akosambela pe pona yo mais zonga ka kuna. Atuni ngai bilo on so yaki na ngo ngabilo yaki na ngo. Apa mbongo na ende zembo so na simba ngo. La blessure c'est un sala muke au moins ba brique ba mbona butu ba pandi au gros somba zeli boy au déplacer la moi tant aux on a pourquoi boy au même la so 2 pouces même so motier pouce moko nous so ote kende banate so les za na mbongo na poche biki na benga ne ba bo fanda wana se manifester comme ça ni bongo ba ça problème yate ngai na okinga ba gota papa na bota ko wa journal ngo na ba nit ko lati gota papa Timothée na papa na ye ngana ka mwana papa singa Maiko, yozo lukani Maiko. Le papa elokote, papa talane selme ekomeli ngai. Papa talane na komiko kende, papa talane komiko bimela ngai. Maiko eloko moko na webiso lobaka ka vérité. Tout bela. On ne peut tout bela papa. To sala ki boy. Si papa OK, ça va. Je n'appelle la ngate na so na lisu na pourquoi. Quand on a pour yanda ko tefa na l'église ya pasteur o abiso kinga bokuna. Quand on a qu'est-ce que l'église wana na mo so ba yeli susu ebele. Ba bi awa ko tutala ozam na place obimate yo ozo kufa. Yo zele o monde. Ndimba la moko singa ba ça va. To ko tiki le temps dans cette condition. Yo mo zo bébé bomai. Oh, là zo bébé mbeli ona bomai mama na bi wana ndo tiki yo. La binala alès moko na binoté alès onga ya sala ngo eza nzambe o abimisa na psika o bino bozali nzambe apesa na makasi boye ba ete atabo ko bungisa nyonso mais ngai Michael na otikela okufa te yo kaka mutu makasi apo momo bazo bilo momwe ba poussière boye comment on ma sacrilège so sacrilège ali ba boaki kotonga na zalaki donc ba boaki on senti le ba no tamula ngai. Et c'est le mati, na zongi, na fandika biso okankabwe pan na te papa mobo ya mukolo aza moko ya l'église wa bandeko na biso ya 5h. Donc sur la moni abimi atali ngai. Donc atali ngai amukuse mais pembe mo libani. Atali ngai. Esinga webi ngai na bina ebiote. Abie nazali komona ngai mais c'est tel ya nani boy. Komone yango. Donc bazali mwasi na mubali na maman na sur le plan spirituel, bazali mwasi na mubali même sur le plan physique. Et alors bisingai ngai na zwa kiyo pona ozela mwana oyo tokolimbisa. Soko ngana bomayo, obi mko ngana bomayo. Ba mko ngana bomayo ngana ba pete, po mta boma mutu. O asimba boma mutu. Isaka nzambe. Asingai te ngai yo yakana mizete. Oya otalat. Et bon qui est comme moi qui est là le kola moto. Et c'est là maintenant le talat.
tale le malamu kanga yango bien aimé tabi tale le malamu kanga yango malamu kina matoyi na mutu mobisinga kanga misu kanga na pema ko benda pema te na kanga misu na kanga mafanya petit peu mati na katika après moi tele singa oh ngaya déplacer na hotel na ozela on ni na peselo ko fanda kati na yo pour que no kati na wana yango ni moko na liwa pete pour la vie na otika ko lobaka biloba loba na kati ba télévision ngai nkomona ngai mais intel na yebisi le pango kendaki na mama wana mukuta soma le pango wana ezali boy ah le bien ça problème yati na yebi papa wana les faces na za ba photo na ye oyo to kanga na ye na kuna na zamba wana na kati ya zamba mati pa noko tika ko imaginer te donc eloko oyo donc eloko voyage no kendaki mais ba memi na itikuna tina si bango ça va na yoki na yo bani na osala na famille na buto moi kimia tina tongo na tarabe moi si moi bonjour bonjour bon bien là na yo bote otala bezo sola non na télévision ah au monde les ana fin les là au cause na pe mutu mabe mais nzambe pa bendio au bongo la bonso pe makam neti ngai pena na regretter makasi zongi saka ba biloko na bango wana mais pour zongi songo pe kaka et comme problème bango ba un esprit so ndenge baza l'esprit bongo ko meloko mo awate yo le banga boso la kana bango so la bango so la bango tenga oh yango no ni yo ntino wa pango na ngamba mo kiyo ba pesa ba conseiller a bien mono ata makam yo ketika ngana bi na yebi yo no mte na mbe wa mutu tama kama no bisanga ti mama bimia ni no ah tellement comme ça va réalité ba moto mona mama yo tu otema fana bo wa bi pala bino pe lo ni no yebi se ah maman ba petit fois avec na ba yo bi mana le abete mo de mbata abimake ko kenda ke ngalo tikana mama même ce que vous avez ah ngai sko na usala ni mais biloko biloko na mo de ke na ça fait simi oyo na longola na boaka na tena téléphone fanga na boyo wa biloko ça kuna mati fana yaki na la ko meso la ponga malamu te na la lika ka mukie boy na mo pongi bano be na mo mukie na ka ba téléphone mu téléphone na vibrer mu téléphone longola simi ko e va bonne no message bien nini réveil bien maman soit téléphone na kala pena boy elongia mutu déjà bimi mais téléphone est vibré mais il faut la parce que moi il y avait pour les qui ne pas que tu as contact peut-être pas allô oui allô mais bon moi le problème ni a bien moi occasion le sim he wa no moni ngalité a bien ka biloko ko tsana ndako na bino déjà nzwi le pango na bino ndako mo bima na sala loboko na ngai e pesa force moko te oh benga o ya awa ako sauver bino ata bo bengi wapi mama Tiffany to bonde la prière le quoi ba bonde la prière il y a les 31 prière les 31 prière mo automatiquement sentir na kata ndako ba marche ya batu ba marche ba esprit o sentir ba marche pam papa que traîner donc continuer tout na ma question prenez mon kiyo soki pardon ndengo kiyo soki ko gene o so matima kasi non na kiti na peu alors likolo pam ba prière frère baby ozo reconnaître que pour ceux qui va source zala sincère pour maman na pe a lo baza baba te ozo reconnaître que beaucoup chana maman vrai ou faux place ya ko kushina maman na venir likuta mabe to komaki to salela ki angote mais dimension to komelaki itikala ka le moi muki peut s'accomplir mais et ça l'humanité bokota na hôtel vrai ou faux vrai au mona ki bolumbu ne nyos vrai ou faux te ya omoni mo Tiffany na kati malbate lorsque na biso que non na ozonga na kati ya babiloko mususu ezaki so bolia na hein biloko wana yo omona ngo biloko mais eza biloko déjà envoûté eza l'événement mususu ndeti ya keso tunya hôtel ezalaki que non oh non ko kolmingai ngabo lo makominga eza boyo pesa mo eza mini wa mo eza butu te mini na mo toki no place boy na mko musuto bimanga na ye wana papa koyeba ezalo tokina soko tambo bitambola tambola tonto bano zonga pe bwenza mbala rate tukutela papa ya nzela papa tunit ah papa na to tambo bisala ngai transport ezalaki passe yonga ka na to tambo se ye mo pe mama a telempe transport ezalaki passe même maluba donc ça veut dire esprit na ngana ye ekomeka le esprit moko même si ata lorsque tu es au hôtel l'aime seulement sur la côte boy donc on sentit donc aux à l'aise Tolanda commentaire moko, je pense que Zaki maman a commenté qui tango, je crois papa Timota le kaki. Je suis sûr qu'il va répondre à commenter qu'à le Bible.
ameka koloba ngape na koloba ba réalité oyo bombami na kati ya église na bango. Frère bébé, eloko nini oyo yo yebike ye akoloba yo banda déjà koloba ba réalité oyo bosolo la ki en coulisses oyo yebike bombami na kati ya église bisika papa Timothée ensemble. Merci maman pour na mutuya. Mutuna kitoko makasi. Tolobango toujours tozala ne sengo ya kosela nzambe oyo toyebi. Soki zaki nzambe amanzanza, lemso nango za disqualifier na équipe on a qui kuna. Mais na kata bon nzambe eza différent. Ngai maman wana azana ba biloko oyo ya koloba. Ayelinga ona be preuve. Oui, na ondima. Mais oyo ngana ko bimisela ye akokamu. Peut-être tant on a ba photo, abane ko miebate. Na ba place to leki, abane ko miebate. Or le contraire ngana zo sutuka. L'aime sous moi déjà, à terminer notre ba culotte, ou ya ba clé de chambre wana. L'aime sous fane derrière me tout boué. Donc apporter des esprits na yo. O kiei peno kiei. So pouf. Ah t'es maman boué. Bon et autozon abi t'es maman moi makas tozon. Mais à part de cela, Aza eloko alobate. Aza na eloko alobate. On a déjà dans le but déjà. Balobi oui. Balobi que yo tika ki temple avant que une église. Ma Tiffany. Et que yo bon wana ki na te o tika ki temple. Bon. Na ebite wana lo ba me awo bi batu balobi. Batu balobi. Ah, il va me attacher za na masina te. bon et ngwana en tout cas na obombelo te ma Tiffany. Moi na tika lo sala temple te na kati l'église. Peut-être batu moni batu mususu peut-être pour na comment dirais-je l'explication hein, l'explication est un peu hein louche dans une normalité. Mais là à l'époque si je me rappelle bien appelle ma photo lorsque tu es ton église tant on ça là ba kubongisa ça ba couleur ba mon mebele alors papa ça a besoin à longola couleur aux akil bosso ah ça a besoin de couleur aux bosso so couleur au tika la quand on full la mi na motika la nazala na bata permanence nazapel na moto na ba sœur na ba frère. Et alors la joie qui ni wana na sali dessin na sala dessin il y a cet esprit ardent de l'Éternel wa chandelier na sala on pas na tangwa noir ah na bien les angles logo et tiens non mon fils avec na ba dessin ka vous mais il a pouvoir mon côté parce que il a pouvoir mon côté na kati na permanence il n'y a peut-être les premiers jours aux gens abimati c'est vrai nazape motu ils appellent bateau ba qui parle en IP babia pasteur Timothée Sambusio ah batango balobaki ah mutango ye tala lokota suki ayiko kosa bana nzambe mais nga tikali ko maître temple te mais ce que ça na mutu oyo alobi ke non asale la ngona lo lengi moko boye pour être elongi na ngebi mal devant ya moi se cacher wana eza na lo lengi na wana eza na lo lengi na na fanda ki na kati na église na tikala ko sala to boye eutana mnoko mama na parce que mama na vane na ndako pasteur Timothée aibi moi makambu ebele bele lelo lobela batu parce que yo mopo lobi yango na débit papa nanga molimo papa nanga na musuni papa Timothée na yo boza na relation ni. Merci pour notre aibi ke papa na aibi te sokozo ego bima alors avant bima yo lobela batu yo na papa Timothée bozo tisser relation ni hormis kozala pasteur na yo. Bien omoni soki na koloba eloko moko ngai nayebi papa Timothée lelote ezapete nayebi ke non nayebi ke o ba pesa une invitation pour ça dans une église na lobango bien pasteur Timothée azali papa na molimo na lenga okambanga na lenga molimo mais la relation mususu te nayebi te si le monde ba kolbandeni boza famille koza la famille ah kongo za makambo eza nini tozala lié moko na ebite moi mukilo baba koko biba comment pesa ba komila ndisana pa biso ba exercice to yeba ngo penate komila ndisana kina o moi na yanfu o moi na boy na kongo koma yango mais so bani ko la réalité au moins ah ona oyo baza ba bandi côté ona oyo ah ton limité mais le kola ba tu ba mesala mini ndeti na bila mboka mona kinda ntoya donc somme d'attendre ba yo ndeko ya kabongo yo ndeko ah omoni bango te même si le betam non etenga mak ba tu ba confirmer ndeko ba kabongo
même ko la kufa ba beta massage o le ba kende ko luka famille na ba ko luka ba ka bon pani ba ban ngai na yaki na église ezaki na makasi na côté parce que même si na témoignage na ezaki déjà non c'était la mort déjà mort wana vomela kufa na musika ama tifani ni na yaka usana nini kukoma na église na ngai mo te bo s'associer ka te na maman wana pour bo détruire l'église parce que obimiska maman wana selon oizolo bama ezaki maman wana la ayaki na makambo na ye akutaki pe yo pe ozo eno pe vrai délivrance te bo s'associer sikoyo contre pasteur Timothée bo silisa ye na famille na ye. Merci ma Tiffany. Ah, tolo bandenge nini. Omoni eloko babengi kindoki ils ont forme ka mon côté. Kindoki ils ont plusieurs formes ko zali. Oye ma Tiffany okozala ndoki. Batindo ko fana ndako ya évêque moko boye ya munene penza masai la ki puissamment. Mo kena ndako wana kindoki na yo. Tipo bimi yemo nzambe pa l'action lo monte ya fongolo pe lo monte. Attaque nettoyaki nango ameki akokite ndeko moni place oyo ayiki ko sala makambo na ye yemoko soit na esprit soit ya société d'esprit à venir ou soit ba ville ko to kinaki na kati ya musée parce que musée la monde mususu comprendre donc soit ya sanza la bango mais eza azala teke na lo bakino ngana zoki délivrance malamu te ngai nazala non wanda tu les numéro na ye non déjà na bossa numéro na makasi ton numéro na ye ceux qui venaient dans mon Nzambe à solo numéro c'est là combien de jours ceux qui un mois je pense après na longo après na bise quand on to solo les appareil sonner sans sim to solo na pas d'un appel to solo na appareil sonner to benga ya beninga zo sonner na yambi allô merci les quantité ndi pito kabona ki wana WhatsApp c'est tout à fait normal c'est normal WhatsApp to solo na tena bi que ndeko bi que benga ki sans sim si mais WhatsApp est mon bien sans sim bon application appel normal ou téléphone sans sim oui WhatsApp est sans sim oui ok c'est ça les mains et quoi c'est ça les mains là mais ezala te ki babiloko oyo ba ba kino frère Michael na nazui délivrance ya solo te ngai voilà ngai na lubaki yango soki ezala ki pona kino nazoya pona mutayi bangai na ngai ba kino no sela nzoto na ngai mais ngai na yaki pona Nzambe akangola pe bandeko mususu ya on a le beloko moko aux très capital lorsque tu continues encore masolo biso mais frère bébé balelio on a pas vu fou comme maman Tiffany c'est la question hein la question je peux répondre oui merci les amis le bisuso ya su balelio les amis babiloko moko maman Tiffany on va comprendre maman molimo c'est comme ta molimo mais maman molimo peut ça compliquer les choses ngai place na continuer ngai batu balelenga mbongo oyo batu Tiffany tindaka malgré les signes Tiffany tinda batu na ba coup de fil toi pas frère Michael l'église ceux qui batu bakoyeba bakozata ba 10 personnes le jour appelle la bungaki les 10 personnes na ba combien ma misala ton papa tinda bokeno wa frère na bino bozongisa mais batu akoyebisa ngai frère Michael nous avons de biso ningi nous avons tala biso bina tala ba frère église les frères des églises mais ben connus au yebite bon ba yebio la bête la première histoire le yoba lisusu mukolo moko bona obenga pona makambu ya nini to sala campagne ko betela concert kuna bash wana vraiment après quelques temps mais la fin de temps il fait ça de toutes les façons ngamo sanini na bano kitangote apai na bana koyeba nanu ezani la famille la kati anda kubona mona ba deux jeunes garçons baya na fille moko asimbi tout moko ya boye na ba bilo musu na kati sac tant ba koti ngai moko en solité o boza na te bato ya Tiffany même si papa a besoin c'est les missions ko zo benga ngai biki na obanga même ça tindi bango kaka mbala moko bo et tomba pe journée ngo za pe faux journée parce que tant de ko boye ba pour benga faux journée donc bato tout bazalaka jouer dans le pan bato mité sala mabe avec mutu normal mais maman Nzambe ko yela no ya ngote so pe lorsque ngai na opela na mbongo ya ba mama wana bango pe bazali lokola coupe wana so na bengo masa boya ko na mo 20 mozat chakuna to baye bango sala nini otombola ngape lisusu
parce que mimi peut pas pour ça même docteur là on côté ça 5000 ah ya 2000 na 5000 si quoi ba toi na ba yé ba koti bonjour frère baby bonjour au moins peut bango bono aspect oyo eza ba oyo ya nzambe kaka frère ou c'est mais oyo vous avez mati fan mais qui na zuli bango ba kit na pesi bango ba fan dès qu'il te tire là que ça qui ba tout fan kuna na mela whisky na bango donc ba bango ni dès qu'il t'en comme koto moi mais ba mela ils a timi na ba vient na bango au fait tout semble on a prié mais on va prier on va prier s'il amen amen oh non tout ça déjà papa Timothée tout cela déjà papa Timothée là ba na papa là pasteur Timothée l'est envoyé pour na biso ça nini tout ça non moi mission et bon le reste total la ligne tout cela papa et bon tout cela pena oh nous écoutez le papa on nous allons dans l'église bien ou tous allons là bon quand tout vous allez là il faut faire aussi le recos parce que tambola toi l'aime son njili l'aime son ville tout maintenant il va bien noter tout ça là passe on dit bon le quoi ça musique le quoi bien so obenya yamba bino mobenga bo ba to frère Michael awa abisanga na sani baba no benga numéro de téléphone et sonner sur c'est bon le numéro ni o to benga numéro ya Vodacom nabi pasteur Timothée bana na yebi na tikala o mona numéro ya Vodacom pas na été bon c'est la clair te ba frère que mutu mo atindi bino mutu moko boye mutu mo boye o te frère bino kongo to lo babwe et comment créer ce ba rupture na kati ya ba foyer ba rupture na kati ya ba makamususu ngaba et très ba rupture neni na kati ya mamu nzambe ba lobote so ba bilo musu ezangatine ezana te bon ça va yo bindeni ngabite o te frère to ça la mission moko atamo le mo mukie mais aux atamo bon moko mais la tamo jino merci bango bo baluka bo kindi kuna so komi kuna bozu numéro oyo ya pasteur Timothée benga bo biseke non numéro pesa biso e likate ou soit yemo benga numéro na ngai ba to na baki tant baki deuxième groupe ya koya ba la nisa na été après quelques temps ba to ba yoya ba ye oh frère boni va bien bi o luka notre frère mais bitoye pas notre oh boye pas na ngai na ke la suite ba kit comme d'habitude na présenter bango kaka ba fort ni ba leona ba milanga bango ba whisky ba na le pango 4 ba biloko ba bino ba tout moso na la bino ba kwa boluka ba buka ta mo kingo mutu deja na poto kuna sunga mutu ne siko no lingini danga je même pas ba senjani ah omoni yo ka juste de la émission ba zoli la yote combien de vieux tala ngo moteur tala ngo moteur na bi ah maman bolu ba makambo ile o to cette émission maintenant tini bino oh ils a la certificat moko ngabe ah ma Tiffany yem datindi ouais ça va bo benigas par exemple à l'époque la gestion numéro noté donc numéro comment ça prendre la benga il faut na ko tina kata Facebook la zina o ala tindela nga ona ko benga on no mati fa bo benga ikasi bando ba benga mutu tika mingi te ba mutongo yam allo kaka nzamba sungaka kino oyo ki vongo pena oyo eza pena yango te o faut me comprendre sali boy église bazolu ko mona te fa maiko il faut zonga fa maiko je connais maman beaucoup de na certificat ngo wapi oh tout ça kasavu bana c'est des missions kasavu was solo mais à part c'est beaucoup de na passer Timothée oh tout comme ya kunate mais bon ça première tout ça la boue le lot doza bon ba jour moko ya moi 4 mais na za journée landa na ko ya ça nini bo solana na passe bokena bino kasi ba yoki pour continuer et les qui sous wana mususu ako ya wa suka papa na sira yebi côté ya ba artiste na vena biso wa boswana camarade na ayi na ba caméra mamutu frère Mike papa d'être au soleil papa so soleil papa il faut bien na yokai comment frère Gladys ayi pe un jour la pasteur Miller au frère Mike frère Mike papa moi ngani na bla tamu sama ndi papa lo na ina makambo na te makambo na tikolo libango te ba elinga makambo ka ba tuwana balinga batango na frère Mike komoni biloko to lo bonka boya e bonga pa bilo musuto to lo baboye moi photo to kangi to pourquoi photo ni on fait mais quand tu me voiture déjà ah mais quand tu vas passer Timothée là moi tu fais pas sur la réalité ou bien tu vas passer mususu na prophète ba lega kuna ba moi sur la vérité yo fandi bo nengeni oh c'est triste. Merci frère Baby, on continue puis ça même toujours la pasteur papa ngana esalinga parce que mona mutema mabe ya congolais na kati ya chasser ezo salité te donc batu ba bomi bazo boma musala nzambe et puis ba okende koloba ke les Nazaréens et maintenant ba pasteur te eloko les Nazaréens kofelaka yango wana sima basala nzambe bolongola longola bango
tout ça elongwa na yo sala ya yo créer ya yo zala na yo sala boye bobo limbisa les Nazaréens, mais la fin de toute chose est proche. Bozomo na ka batne surtout bolongo la bakinda boyebi suite na bango malem kat na kolo zo kamba kaka zo mema zo kende na les Nazaréens. On a nini kosa mpema mabe ya lolenga bo bisika bino bozolinga parfois botinda ye bokabola na les Nazaréens botinda ye na ebité neti lelo to sa émission na bande émission mini est-ce que écoutinga pe na ebité papa écoutinga wa na prière na za la retraite donc état où na za état ya mutu na ba prière écoutinga na ba prière est-ce que na ebité mbongo nini oyo émission koko kotisa epesa nga esomba tana nga ya prière na za nango oyo izwi stop isomba mu congolais mususu je ne sais pas papa so epi ke ba empoisonner nga non papa je sois episode bon mikolo ebele quand est okuta no tende pe okuta nete donc tu vois on a invité on fait des émissions sous la maladie je ne sais pas si on ne mérite pas. Il y a de vérités, je dois vous dire, mais pas aujourd'hui, n'encaisser. Mais mon tonneau sur ça, ça ma casse. Mais ça n'a évité papa. Ici, c'est même pour ça. Je ne sais pas. Hein. Non, ce n'est que normal. Le cœur de l'homme, le cœur des hommes. Tous un message, Moko. Je pense que dans un message, Moko, le Seigneur m'a parlé, mais il m'a dit pendant aux Oloba, na Psalm 119, verset 116. David a dit Nzambe, Seigneur, fais-moi vivre selon ta promesse. Ne me laisse pas vivre selon mon expérience. O batu ba luka eza expérience. O ememi maiko eza expérience. O batu bazo sala eza expérience. Eza ba calcul ya batu. Mais nous sommes appelés non selon l'expérience. Nous sommes appelés par la promesse de Dieu. Et loko promesse simbi. Eza loko yo mutute au gardango. Les alliances moko réservées de la part du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre où il y a raté. Au moins que Nzambe te mutu abengaki. Si que c'est le Seigneur où il y a bengaki aponaki andimisaki apakolaki. Et ça na mutu ta ko ya kokoisango. Et komama oyo Nzamba pamboli nana kolakela. Onzamba tomboli nana okitsa. Donc tout ce que batbazo sala omoni solandi témoignage à Maiko ti Maiko akoma niveau oyo envoûtement maman nezwaye. C'est parce que on a commencé d'abord babani nous diaboliser. Quand le diable lorsque Yesu oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Alobelo comme quoi alobi totana atama ba point atana kimambango na ozonga nanga kaka. Babise que non voiture de GCA. Donc maman Tiffany, pasteur Timothée. Bayebi na bango babombela dotumelaye. D'autre part bayebisaye ngande na zabwe bande kuna poto batinda kambongo batinda ki $15,000 pour na Maiko ngana kamata mbongo kandi nga piste moyo batindi $15,000 na kamata mbongo na mila $15,000 donc ngana zo renier $15,000 la diaboliser. Ça veut dire que
Maman Tiffany, si c'est pour l'argent, na luka mbongo na sombi basoso na ngana bataba. Na teki. Jijime ezalate. Mais si on a luka mbongo pour na musanza, na luka bat. Bande ko bazola nanga na internet, naza pasteur bazoka difficilement. Tout le monde, nous sommes là ndanga. Soka ko matango na pesenzela. Naza pasteur ou bazoka difficilement na téléphone. Ça veut dire que na yambaka so ikola lobi oyamba. Si que kola pesinga journée ozo yamba na yambaka mutu no ozonga na facilité comme bonjour. Mais si kola bisinga ozana une semaine oyamba téléphone te ça ilanga musala oyo. Ato beyinga ndeni ni ozonga te. Non ça musala nga timu ko musala nga isila. So un mois. Même le loto sali émission na butu. Émission de ça le moment Tiffany 18 ans. Le kola mutu soko yibaki ngate ngoba ah pa Timothée. Okomi ko kosa. Mais naza musala. Ta suki ndenge koma. Na musana osala, na kata musala, nazo sala. Na yosa musala oyo ndambalinga kitan lelo. Tout ça lango librement, un esprit calme, un esprit doux. Oyo wana nazo sala, kolpa lingi na sala ndenge ya peselinga yango. Toza na campagne malgré retard ezali ya ko annoncer yango, mais toza ka espoir pour toza nzambe. To vivre selon promesse. Oyo nyonso lelo ma Tiffany bimi boye ya liboso pona nga to kumisa munene nzambe. Amen, amen. Parce que okobosa na te tango émission bandaka ba téléman ba internet ba loba c'est mensonge. Plusieurs pasteurs basala ba émission na plusieurs chaînes différents ya ba YouTube pour ba loba ke yango témoignage yango ko kata na te. Taba lukis ko ningo kata ouais. Oui. Babi mais témoignage yango ekata na te mais na pesa ki réponse. Na lobaki mutu azoloba aza mutu aza na domaine spiritualité te. Biso nzamba kolisi biso na kati ya domaine spiritualité. Na yebi ndambu na mesure de grâce nzamba pesinga. Ça dit que ceux qui mutu akei ko bika 3 mois 4 mois 5 mois na bonza na ténèbres. Azana ba histoire ko betelo pendant une année 2 à 3 ans beta angoka kisila ate. Mais combien le plus fort mai kwa umeli soki pendant 9 ans na kata monde ya spiritualité ya ténèbres abeta li solo ya 2 jours ya 3 jours pesili. iya na babiloko mosusu mai kwa komai koloba mbang po pression internet elekaki na vandisaki na bino arrêter ozo sauter mingi ozo kende ozo sauter omoni bakolo baloba na côté na biso kuna na Équateur baloba boye babi likaku bapekise babi kitata na banzete ya mike ya se likaku ka azo sauter banzete likolo suka asimba ketapa kopola alongwa likolo eloko esimbeza ta ko ya kufa sote monana te les mêmes ne sais pas qu'on habite là ozo sauter vandana no motema no kimia olanda obato bazolo bate yozo ki mamba na mutu te banda ko bimisa omoni même merveille elo nazolo bo merveille a témoigné merveille il y a des choses que terribles que jamais merveille a témoigné merveille pe kaka kotaki na vango ake kaka likolo nazo talika boye dernière émission oyo basala kana mwana oyo libote pekisaka témoignage na ye alika na délivrance sur les monts de Sirène et nazonga na ebisenga bi yoka na ezaki question tunaki na plateau bolobi merveille yo na ye nana leki na niveau merveille yo na maiko nana leki na niveau merveille mais to yoka ya maiko ya merveille to kini na malonga nous sozani ba pression ezobungisa makanisi maiko tangwa leki ba émission salami o ngana landi na YouTube
mutu abenginga na pari ebisinga ki papa landa émission telle ezoleka siko pona yo pona Maiko na landi émission na benga me ba chaîne mosusu na yebisa bango bon nazoya ko sala ba droit de réponse boyama et après yango combien d'émissions et salamaki et bilobi gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Maiko kaka moko tango atanga ki bakombo oyo na liste bimaki awa toyoki bison toyoki la bakombo atozo monawa kaka ndingo senga kaye pesa biki Maiko azokoma nana ndimaki bakombo wana mutute batunyo so baboyaki na bango e iya neja bengi papa na ye mama rotuna ngai ndenge nini ngakuna nazalaki na ngati ya covid kuta lobaki ngava amen abaki épidémie ekobima ekofrapper ekobuma plusieurs personnes tout mona kiango tangu pe bakombo ya bandeko wana ezobima bato bazobenga papa na ye na ye yete ya yepe na yete bon Maiko azongaki abandi ko pesa sikoyo ba signe oyo ko présenter ke bato wana bazaki na bango ngala bi bon ya zangolo autine bad avani na bangando amoni makambangando bazo sala tozwa nazongilaka disese ya tato ya imbaka na mokili likambo ya ngolo na ngando ne bale ayeko pesa sango ki ngando za maladi toyoka kati tangu Maiko alobaki yango awa mama Tiffany bato baboyi mais ngala bondeleki nzambe na bisenga bi maintenant ce n'est pas toi yo monaki mais il y a des signes que le Seigneur va montrer que batouana ba otanda bango awa na internet. Mais papa bande ko ba retourner za ba question to retourna yo est-ce que tant mosé na nzambo bondela kité tango mwana mwasi wana zoya akoma tiki chasa yo bondela kité nzamba tanso onyoso to asali ko détruire musa munene nzamba sala ki to benga oni imprudence na yo to benga nzamba talisa ki ote to benga nkombo. Bon, merci maman Tiffany. Toka soucia ko yamba mtauchi Londres. Te motu neza mala motu neza kitoko vraiment isika na claircir moi muke na ibisa pe bandeko ngaza pasteur na musanza mabenginga na yamba bandoki na maba magicien na maba nganga na mba mutu nyonso ezala joueur aki osala kisi na ye emoni ke simbite atali pena bi atena suki na kimili panzambe ngana oyambaye et soki na yambie na bomba po Maiko pe simbaki te na yambie merveille pe simbite na yambie bakaka baka nani baron na yamba bango ndako na bango zaka ndako na ngai. Mes enfants sont protégés de la main de l'Éternel. Au moni tangu bato bamonaka na koyebisa bandeko basana nzambe ya basi to mibali. Vous savez pourquoi soki nzamba bengi yo il faut bakene ba consacrer yo baloba maloba likolo na basaka likolo na yo bakotiso na baloi ya principe ya bonzambe eza pona makambo yo potang ba biloko ebanda koya moye esimba yo ezate okoyoka Maiko alobi montage nini esalamaki po ba monter mwana na ngami baleku moto tutaye na kota hôpital mwana vimba asala AVC avana na vélo ya chaise roulante. Mais comment nzambe akangoli micro ndenge nini nzambe akangoli na chaise roulante ndenge nini nzamba akangoli na hôpital scanner bakoti ba meloko nyos donc ça veut dire que moi na déformé totalement mais nasali ça veut dire que ozo sala délivrance kotoyo na ndaku na église koto na ndaku ebebi okesa na ndaku mais suka nzamba suki na olongo sayo ezali ba preuve ya ministère ezali ba réalité ya délivrance et la kabiso et comme la kabiso ata oboyi exemple musu mama Tiffany okosenga nzambe ataliso yote elingo bateke nzamba boyi kolobela yo mais peut-être nzamba liko pesa o réalité moko na ko pesa exemple biblique tangu Moïse azomema bana Israël po bakati sa mer rouge est-ce que Moïse ayebaki ke bakosuka bakozanga moya ko katsango peuple ko tombokela ye ayebaki te mais nzamba biseka ka direction bokende yango mais tant bakomi na mer rouge mai etelemi et Égyptien babandi kolanda bango po baboma bango. C'est pour cela peuple ya Israël et ebisa Moïse est-ce que nzamba ngo azomema biso awa si réellement zaki nzambe za yo Moïse te est-ce que nzambe ni nazangi koyeba géographie
pour la géographie nzamba yebi bien que awa mai ezali mais ndenge nini na côté misabiso na mai et puis ennemi atemi pour to kufa na bana na biso ba muso babi avant na kufa yo Moïse mais nzambe azeli na moment opportun pour aibisa Moïse abeta nzete mai fungwa meka bakata na makolo nzamba ibaki ke na ntango nini ya kosalika mbwana sabi il y a des choses que nzamba ko cacher ako révéler kaka na ntango likambo koya mama wana ona zoloba azana bakaya bana lokola ba merveille lokola ba baby azana bango bakaza ki na bango abana opesanga depuis na Londres que papa nazala bakaboy nazoluka délivrance et na ko préparer pe pour na délivrance na ya donc ezali kambo e bande ko bongisama mais e ko arriver nini tango aye asenginga abi papa na oza musika na yote pona ile sambo na oza musika na yote siko natali abi aokene ba nini te ba hotel te aboyine ba hotel na ebi bon lokola eli délivrance Nathalie bon ça va ya ko vana ndako abi maman va préparer chambre mo pona ye maman abi mais ya ina bakaya délivrance na préparer chambre mo pona ye maman bayambiye malamu vraiment na kanza so zolandanga ayibi ndenge nini avandi donc aza mwana ndena ba baby ba merveille omona baonde bazana ndako. C'est-à-dire que c'est la maison de l'amour. Lorsque nzamba bengi yo faut na bolingo batu wana pour ata yo munganga zo salisa batu za corps médical olingi malade wana te ndeno toboleki sa malam pabika il faut linga enane. Donc papa ozo ko regretter tengo yamba maman. Non non regretter l'autre hein. Mais bobenga atire lo. Bon, connexion katanaka ka les jours oye abimaka na bibi. Tanga kei kaka nakutana na kulwa ngaza ni hôpital. Nena kaya mwana oya azaki na oya asaki AVC nani Emma na hôpital na uti hôpital na ye na monier na couloir ya chambre ya zo bimana valise ngana zo kota na izo mwa babilamba po mama kuna na hôpital azaki emoko na mwana na yozo bilamba na abi mama Sylvie c'est quoi abi papa déjà ngonga na ngisi ekokaki na biso ki ba mikolezo ya na ngonga na ngisi ekoka abi ekoki mais ce que avant yango il faut rappeler ngai me rappeler ngatin abi non eza na ngo problème te pour moi ozamba makama mwana abi OK ça va et mais ba traître musu bazota na kati église na yo moko wa papa maman Tiffany ba traître baza partout dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui ba précaution nini après koyoka makambo frère bébé alobi ba précaution nini aujourd'hui ton leader ton pasteur vis-à-vis ya bato nyonso to ba trahir. Bon, nga nalbaka lisese moko boye nalba boye kosela nga likambo. Non, pardon. Wanga nanga mais koteka nga te. Nalbaka ngo chaque fois na bisa bana nzambe. Wanga nanga mais koteka nga te. Soki wanga ninga eza oza lokola Pierre awanga na Jésus mais fongo letika maboko na ye. Mais tant que comme on a oteka Jésus, Pierre a ozalate, Pierre albete, ngai na benga ma otekate. Mais ce côté qui Jésus au comme Judas ba opandre yo. Na musana nzambe nyoso to salaka il y a un salaire ko la futaka zangati. Que ça soit dans les biens, que ça soit dans les mal, ko la futaka. Et là on a vu le ko la leçon ezali ke na komi nangele ko balobaka na lingala hein? Na komi nangele na ebisaki maiko na ebisaki merveille kutu merveille na bendie matoi na bi omoni maiko mwana mobali akei na lobaki na tiki ngana nebaki ta nzambe na tiki ta abondeli kolabi non tika ya kenenana soko weli mbangu ozwa mutu to ozwa makambo tika ya kende na senye et tant azol bana monaki yogen na bana ko sala délivrance moko et esprit a yogen et ko bima parmi les esprits na kora mutuana et yogen a bisinga abike to yibisaki yo bien que musala o sali to zonga o monde to zongi mais au récit biso pour cette fois to sengi yo o moni mai ko nga trahir yo ngabite binende bokoti si trahison
po bozalaki na besoin na ye me boyeba kaza ya bino te. Asengi ngai abi bon pesa nga nzela lokola ya trahir yo ngana ke de détruire siko bien po tozo sale nyonso melo mo ezo tikala ezali accord na yo epesama na kanisa makambo na oloba bande ko bazana église bazalaki tant délivrance na ezo salama bayo kandenge esprit ezo ba kata nzota mutu na ebisi esprit ya yo gen na ebisi ngabi na lina boya molimo na nzambe lobi te soko boyi mai kwa ozonga noki te ngonga ne sekoki nazwi makambo kolo ebisaki na Job tango diable ekosenga permission kolo ebisinga sala lokola na salaki na Job na bise kende simba esala nyonso lingi et contribuer na délivrance na ye pe na retour na ye na témoignage ne wana nga lobi na sa mutema na nga mais na piège esprit na lo na pesa ki kaliki na ngati na biseka bon na pesio nzela kende sala nyonso no lingi mais lo ka na pesio te eza amna ye osimbango te wana etre likambu ya nga na nzambe likolo na pesio nzela wana te kende nao asepeli agangi ko kuina mabele buru abaluki akei abi merci okay. Et après globi ale kuna ya zuliboma to comme na kotel bomate akobeta yango mais papa pour na lelo juste l'introduction oyoyo je crois que ba te belé na nécessité zo continuer maman n'a pas un précipité na nécessité makamne zakaka mais te maman na za neloko lobate bokanye munoko bon non seulement kokanga munoko vraiment na yamaki lokola chrétien na tous les respects oyo bapesaka mwana na nzambe non tolobeli basilvi te tolobelaka bon yeza aza basivi bazebele batimote bazebele batifani bazebele bamokwa bazebele na mona monaka mais il y a ba différence donc ezali boye ma tifani ye problème za boye lokola mwana nzambe ongala yambaki omoni tango to yambaka batu na kati ya bonzambe lokola pasteur niso azolandanga tomichaka na danger biso moko mais eloko ya sigaka biso eza alliance onza mabengeli biso na kati ya ministère ya pesio oza na confiance totalement ya nzambe donc mabeko ko yate mais ndeko ayaki mais na kati na ye ayelaki omoni tango mai ko azoloba que tozaki na retraite à 40 jours ngana monaki ke na mi mpaya na bi bon il faut na préparer parce que il on ne soit préparer ngo na préparer 40 jours pour atale ka monter na ba ka ebele na bi na dikisa ba ka o ne so pendant 40 jours na bimate na la ka l'église pour na sisa ba ka wana ne na créé ki 40 jours wana pour ye aller kana délivrance na ba service bana na ye oyatika ki na atikali kozwa te pourquoi non pas il a qui mission bon le kola bazaki na mama pasteur bayaka prier bon mibale bakenda bon balé nga na za makamu nanga ona osana nzambe sikoyo mama pasteur abise boabi papa lokola koti boy profiter moninga koti ka boy yo profiter ninga koti so abimi yebake oti ozo isute apesi temps oyo ninga koti wana osa misala bino nyonso esili yo profiter mais tant nga na koti nga na mi côté la kavano na kotaka na bien avant donc avant 40 jours na ki préparons déjà l'église na tika bona ndanga na kanda gote sikoyo na kata 40 jours même moi oba tutaki na moto wana bane ko ya prière to ba moninga na koti lokwa bana na nga ba mesa na prière abi non toki wa accompagner papa na prière donc so les peine nzela prière te o lingeza iloko mususu donc tant bazoya na ko la na prière vers 19h ba ina bon avant pour balala toze la minuit pour to banda prière allez moto ekozwe na nzela sikoyo tant na koti ya bane ko ya prière te a créé problème makolo oyo mai ko lobi ki akende ko traiter donc a créé problème te na yo kama makolo pasi boy tout ça sikoyo mama ibisi ayaki akusole na mama pasteur abi nazomona mama Sylvie aina makamususu
ma pasteur Aïb Sengabi na moni maman Sylvie aina makam oh non limusanga so kombo bimien bon ba Sylvie bazebele OK abi na moni maman Sylvie aina makam susu parce que tant to bonde anandako ya bonde lati au moins boni prière ya koti bon l'heure ya prière ya zate bon to une église to kota na kata prière azo c'est compliqué siko biso nous so to une église on mai kwa biki akene na ndaka kuti ata mwana te c'est ça ma principe donc so to bimi to kainda mais yesu a créé problème que non makolo et vimbi siko ngana ebisenga bi comme si il y a quelque chose qui ne marche pas nanda kunanga mutu ayaka pa bika nanda kunanga bato bayaka po babela te et ce que beli ça veut dire que il faut contrôler bien quelles sont les portes qu'il a utilisées. Alors le quoi nganaza yebisa lobby il faut dans la prière ndé nazo babwe lobby sur mwana moto tuti so na se concentrer na délivrance ya nani ya mwana nanga Emma on a se profiter na se concentrer na délivrance à Emma ndesko ya profiter qui pour ya zonga nae donc opération les kaki ndengwana qui bien opération mo calcul donc ngana tika na mwana kufi allez ye azungi nae mission accompli akamati pe baby akei donc pour que dit que maman Tiffany il y a un problème sérieux na matière ya internet je pense que Maiko a passé na moko a moni déjà et preuve que baba neko luka ba influencer mbongo te ngai ma Tiffany monde na zaboy so imuta adja swana Maiko asungai na lexake téléphone directement moni bo otuni question moko ba pela ngosolela wapi na ba tete so imuta adja swana ye nabi téléphone yangwana so ke loko yo mosanini yo kilango kuna so ki oyo mutasunginga yazalaki te na yaka na PC téléphone remercier mutu intel asungaki yo joie téléphone remercier et je passe comme ça na transparence donc pour mutu ayebake te message kolo azana ba yaya azana ba maman azana ba ndeko o pe ba yaminga dans les Seigneur parce que so muta kabelo $1 nae 100 francs nae alotio abimagiti na malili tout na moyi ayak atiangwa tindelio ça veut il faut ko remercier seulement ko zonga sata merci wana. Okay. Donc na bane ko sala yango ayebi ke non papa apesa nga téléphone na za problème te parce que eloko kuta ki grave $15,000 na voiture donc biso to yokani to bi te voiture yo mai kwa kozwa ngote vraiment nga na kombo na Yesu nde na zaboye na koloba bien na kombo na Yesu nanu mutu atindela nga voiture te na humel mingi na musala nzambe na zwa de grâce na bondela pona bato mbala misatu bakabelinga mutuka na Kishasa na poto na boyi na zwate voiture na ngomo na banota mwanango ezali na bondela pona mutu oyo asala akufa boye kula sekusiye e ba mutu wana akabelinga mama na ye akabelinga mutuka voiture na banota mwanangwana Nissan na bondela pe pona mutu a AVC donc mutu asala AVC boye mpanza malongoli yango donc ça dit mutu wana aisomilanga mutuka donc mituka nango kutaka wana na kabaka bango pe ezaka sute donc kolo mutu apesa kanga na kabila mpe basana nzambe na mintu na zala nga makolo na zala mutuka te donc jamais na poto nga mutu apesa nga mutuka zate so moninga mutuka na zota mwana ngo eza ya sika ya mutu apoto seki batindeli ngai papa na moni kuna bandeko basalinga boye tekela ngango peut-être na tekeli yango na minute pa ekei donc ça veut nga bakabila na mutuka te donc maman Tiffany ezakaka bato oyo tozwa ko sa musala po bapambwa bango na ndi bazoleka voilà ba diviser pour mieux papa pona lelo toko kitamukia to continuer mikolezo mais to petana le solo na quelques secondes il y a mois d'août. Oui, mois d'août eza mois ya gloire en Nzambe. Thème na biso ezali tata kumisa mwana na yo akumisa yo awana se. Ezali message ya Lazare tango aza na tombe et Yesu ayaki otema liboso ya kunda Lazare na liboso ya kunda babike Yesu atomoli miso likolo abitata kumisa mwana na yo awana se mwana akumisa yo
kuna likolo. Donc on parler sur la puissance de Dieu. Dans quatre témoins, on va montrer les peuples de Dieu la puissance de Dieu. Ça veut dire en matière à délivrance, en matière à guérison, en matière à miracle. Oui, bien que maman Tiffany Makio Nezali. Mais devant caméra en direct, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que les gens vont vivre la gloire de Dieu. Il y a la gloire instantanée de Dieu. Amen, amen. Nzamba tambula na kembonaye. Eza biloko moko eza authentique nzamba osala. J'assure na mutu nyonso Olanda biso aza ndako aobika. Na oloba makambo na ebi. Et salama eleka na ba témoignage, na ba commentaire, ba to commenter. Et il y a des miracles même na ba Europe to langote. To langote ezali na gosenga soki na loba kande konanga mutu e moko to za bato. Moni nzambe kam ta bungsa makanzi te biso makambo eleki so ezo ebele ba perte à mémoire comme akosala. Donc il y a des miracles na Paris eza ya kosala na te. Mais na ozokoloba oyo ekosala na campagne. Nazoloba oyo ekosala na campagne na koki kopesa verset biblique Esaïe 42 verset 6 kola lobi soko kitina mwase alobi na ba 9 alobi nazoloba makamu oyo nanu esalamite mais na lobi déjà po ezoya pe kosalama. Voilà. Nani koloba ke na campagne oyo tozokene nango Nzambe ali ko démontrer gloire na ye. Na osire mwana Nzambe nyonso tu es là. Sur le moment esika kolona na musa Nzambe ezangonga ya kolona lona na Nzambe. Soki ezana batu ba soutenaka ba joueur c'est bon parce que tolinga ke sport. Soki ezana batu ba soutena ba musicien mokili oui et ça là toyoka ka pe ba conseil mosusu malamu. Mais il est qui malamu ko soutenir na œuvre de Dieu. Okay. Donc kumisa mwana na yo akumisa yo awanase et ko salama le 26 août. Le 26 août et le 26 août, le 27 et le 28 d'être sous ça 3 jours dimanche. Bon, maman Tiffany, je pense que Moussa eza munene donc ezali esika nzoko akufi et mutu nyonso fa ya kozwa nde yaye et nazo ko assurer mutu moko soki nzamba sungi eko soki tangami o déplacer oza libre tu okozala wana ezala wana ekozala na stade ya municipal ya Masina. Déjà l'État a payé ce document, ndenge likole payé ce nzela, l'État gouverneur a signé de Mukanda et commune PCJ Manzaka nango. Donc tozana ba bonne uniforme côté à l'État et l'autre tira nango ezali ka soutien côté instrument, podium, média pour eleka podium, média et sunga ba fiche ba bloko etikali yangwana. Alors moi Nzambe nyonso oyo ani ko tia $1 na ye ani ko tia le boko na ye na kati ya musala oyo Zambe ani ko sala mama Tiffany tovani mwa tango ebele campagne le qualité toza na confinement et depuis confinement ba campagne na était limitée. Alors toni nga to telemisa gloire en Nzambe auto zali to kende eza première campagne église. Donc première campagne na lancé défi wana avec Jésus kola ozana biso. Amen, amen. Mama Tiffany ozala. Jamais nazanga. Amen. Ozala bela mutaliboso. Jamais nazanga. Ozala tenga mona yozo bosa na ba stade ngani nazo. Amen, amen. Et là tio déjà eloko wana za likabonayo. Ezali kabonayo donc biso to beta na mwana to beta lisolo si ma caméra si ma tozonga les sous. Merci maman. Voilà numéro de téléphone na ba yo neso ba sunga. Numéro à téléphone ezali 089 99 27 616 089 99 27 616. Tia loboko na yo
na kati ya musana nkolo tia loboko no na kati ya panier ya Jésus et kolo akozanga te komona yo pona campagne oyo. Amen. Amen. Merci frère Baby. Donc comme il a souka, papa c'est déjà clôturé ici, hein. Le papa est déjà clôturé ici dans quelques secondes. Il va venir au Koloba. Liloba mingi na koloba na bana nzambe ete yesu aza malamu. Donc biso ba oyo toza na kati elanga ya nzambe, il faut tozala éveillé surtout na esprit no soza combattre biso. Je pense bien que na lobi na penda makasi te mais na koloba nguya nzambe peut sous makasi na otema loba. Mais bandeko oyo mono sunga campagne évoluer bien eleka kitoko mais ka kotia loboko na yo na kati na panier peut soutenir œuvre de l'Éternel. Nzambe wana akozanga te ko bakse susu ebele kati na musala na yo. Frère bozongi na motema mobimba. Nazongi na motema mobimba mati fani. OK, merci. Na ndimpete. Au moni ton papa lobelo ko lobi, il a fallu d'abord temps. Et ça la nini. Et ça le match parce que temps oya kokoka. Nde papa yaki ko zonga. Donc yorobi ki na to komba pasteur ko zonga ndenge nini. Ayaki na air nini. Fou. Dans nos bêtités. Merci beaucoup. To comme na suka. Mosungi ntameye sport. Oya vanisa indusa. Yeyo! PHB Cargo, Mosungi, Oyo, ayeko facilité, bon na ba conteneur na bino, Osa Mobimba, exportation, ya Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Yomutu, oseli commerçante, femme d'affaires, Osoma mitukanoyo, et Kangama na Dubaï, Olukamoyo comme Kinshasa. Là, on prend un bébé pour PHB Cargo. Avec le Kango Dada, à sa exportation, pour conteneur, Dubaï, Kinshasa, Angola, Tanzanie, on sait qui nous a mis à Mboka. Basuka Kawanate, Bazali Kopesa, visa à Dubaï, n'avait 4 ans à Pamba, ok, Benamboka pour lien de Yombala. Billet à Dubaï, ils ont comme ça problème. Na PHB Cargo. Bazali ko facilité bino. Il faut comme na Dubaï. Logement na yo. Ezali assuré. Bokozwa. PHB Cargo. Musique de Awa. Na avenue de la Paix. Numéro 12. Le immeuble des ambassadeurs. Référence. Na galerie présidentielle. Osa Mobimba. En face de la boîte de nuit. Champagne au bar. Soki. On se fait une promotion. Oyo. Bobenga. PHB Cargo. Pour la Kinshasa. Nazo 81 85 000 72. Pelle Soussou 097 89 99 676. Et Bongo Angola plus 244 92 48 016 82. Et Bongo Dubaï plus 97 15 47 70 86 24. Ah! PHB Cargo. Ma voisin, bon mais la paiement. Vous soyez idée, hein? Congo longola loboko na litama
bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC lelo tokomo mono Kajafati. RDC mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Maméri Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o abuse biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi Papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila kupeka tuyabe na Egypto badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka lelo Kongo ezwi mokonzi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Mwelamani Jacques Kangourou, Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Gédéon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godem, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote Boa Kosangai Abongwa ni pete Boa Wangana Zambe ya le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo batelile Nazareth lipamboli oyo mbona na patembeni na makani elobi koleke mababu masambi mafuta tokokisi mpona longo na nzambe Aza mwana moto te Boa Kosangai Abongwa ni pete